magazini zile natukabraka mainformasio ya kweli ile tunafuataka kila siku Lingala News. Lingala News magazini atafunda information mingi déjà la mahamalila tukizonza matuko. Lingala News ina magazini yetu kulanda mtandao Lingala News. Lingala News magazine et ça la information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé, suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Fabina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle. Le journal de classe est un outil de communication entre les parents et l'école. Il permet aux parents de suivre l'évolution des enseignements que l'enfant suit à l'école. Il lui permet aussi de savoir si l'enfant était à l'école ou pas, parce que s'il était à l'école, il doit y avoir des cours qui sont signalés dans le journal de classe et signés par le professeur. Et d'habitude, dans nos écoles, nous avons pris l'option de jumeler les journaux de classe avec les cahiers de communication. C'est aussi à travers cet outil que le parent peut communiquer avec l'école, nous parler de l'enfant au cas où l'enfant serait peut-être malade. Le parent peut communiquer avec l'école à travers les journaux de classe. Et si l'école a une information à donner aux parents, ça passe à travers les mêmes documents. Donc c'est un outil très important que les parents ne devraient pas négliger car ils leur permettent de suivre l'évolution de l'enfant à l'école. Merci Lingala oyo etwalona oba négligeara mingi journée de classe na cahier de communication mpona kotala ndenge oyo baki oyo bana na bango bazosala na classe oyo bapréfet mpe badede bazopesa bango. Oui, nalingi koloba te journal de classe ezali eloko moko ya motu ya makasi pona baboti pe pona etelo. Pona biso etelo eza kosalisa biso po ete tokoka kozala na communication na baparents. Soki toza na likambo ya koyebisa na baboti tokoyebisa bango à travers les cahiers de communication oyo ezali elongo na journal de classe. Journal de classe ekosalisa pe baboti po bayeba kolandela cours ya bana na école. Soki mwana ye classe bakokoma baleson nyonso ye alandaki mokolo wana na kati ya journal de classe na ye pe baprofesseur bakosigné yango ekolakisa parent ke mwana azali kotanga malamu, ekolakisa bango pe ke ya solo mwana akendaki classe akimaki te. Donc ezali eloko ya Fabina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle. Ngoloba mingi biso de ngoloba mingi te tongande musala emonana parce que na quartier oyo même ba Nigeria ba yebi so ba pesi musala na bango normalement to landaka c'est un rendez-vous on a pesi faut aya kokutelo ko na ndenge moko bien pour to saka misala na ndenge moko to ya nini pour musala eza marketing o to sala parce que tant to sala musala za client sepela ngape na sepeli misala za nango ebele différent parce que il faut qu'on ait confiance dans le client. En même temps, sur la pression mbongo, on a couvert dans mbongo. Au début des années, mais autant la pression mbongo, bala moko ko soma biloko yena ngo, bani musala na yo. Ada même musala na le site, mais ceux qui ayo mona ke dongo yo sala, a sepela. Kai na zana kimbango na semestre sur place ba bengi miba, côté ba sala ba seke, soko komika na sima miba, ba benga malu metal, ayebani kutazana le blanc, ayebani. Donc ngaza mutu ya kubunga te tango yo koma kaka wana obika ke na duka malu metal donc mutu nyonso mwana muke mama ateka na libanda ko yeba kaka no ke na troisième rue donc na sima troisième rue numéro 1F bon ko yeko le pala nga problème ezaka nini mwana soka ye mais tout à la âge mwana fa pona ko yekola mais tala ka vie ne koma soka yeko yekola pour akota liboso a luka moi montant to fixer pour apesa. Mais tu peux changer le système.
par mois sikoyo banofutaka biso neti lokola droit ya minerval ekoma bongo. Bon numéro na ngai ya oya Malum Etali eza 089 89 30 492. Donc 080 na bandeli susu 089 89 30 492. Eza ngoko numéro ko ya bana mikeza numéro moko de na deuxième numéro eza 081 80 91 495. Troisième numéro eza 0900 80 99 43. Voilà boya okutanga bina zanga disponible. Babina sali pour mulingani. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Inaki mabe mama Ani Nkanza awa penza ba mama na solution oyo asali vraiment awa ezalaka ne danger. Mama Ani Nkanza ayebi formation malamu ya kosala bakisi oyo ya kosokola ndaku. Vraiment soki osokoli yango ndaku solo wana eketika te, solo wana esalaka une semaine po esila ndaku ekomi chunga na chunga. Tala bino baye oyo bozana ba hôpital, oyo bozana ba magasin, oyo bozana ba église, malasi ya kosokola ndaku yango yo epai ya ye moko Mama Ani Nkanza oza mobimba na idéologie. Bino pe bolingi boyeba ndenge basalaka yango, ozwi kaka numéro oyo ya Mama Ani Nkanza, oza mobimba okoyeba nyonso ndenge basalaka yango. Eza mosika te, ye moko alobeli bino na micro ya Lingala News. OK, merci na opportunité bapesi ngai na Lingala News. Ngai komona ngai ezali Mama Ani tosalaka ba kisi ya ndako na ndenge kaka ya autonomisation de la femme. Tolingi ke mwasi ayeba na ko participer na développement ya mboka na biso, kolandisa maloba oyo papa mokonzi ya biso Félix Etienne Tshisekedi Antoine alobaki ke non to consommer Congo. Yango na ngai pe na idéologie wana naza kosala bakisi ya ndako na kosala bactérol et puis na kosala parfum ya ndako. Bactérol na biso soko tioko ko tiango na kati ya ndako, ko tiango pe na toilette. En tout cas, eza pe na solo kitoko ekomona ke tout est moi vraiment toilette kozala malamu, ba parfum na biso tozo sala ya nkomo nango ezali ngolo na kikongo kwa ya makasi. Vraiment ndako kozala solo kitoko et ko éliminer ba solo nyonso tout oyo ya mabe. Yango na tozali ko benga ba mama ba numéro na biso eza wana, eza formation to koyeba ko sunga ba mama pona koyeba ko sala pe quelque chose pona ko sunga pe libota to lingi ke na ba mbula ezoya to na mbula oyo ba mama bazala a même ya ko sunga mabota. Ba mama pe ba na ko apporter pierre na bango pona ko tonga mboka na biso. Papa mama oyo tikali kolala pongi te pe kozala gidiba te. Bakisi oyo ebongisaka ndaku pe magasin na yo pe hôpital pe église yango yo kisi ya chunga. Otiekaka busho mukie chunga wana efandi bana une semaine pe oza mobi. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Lelo ezalaki esengo mingi komona couple oyo ya papa Kanyakina yena mama bazalaki vraiment ndenge papa atikaki mama ateyaki bana vraiment ndenge ezalaka. Na teme oyo mama alobaki ndenge nini mutu vraiment akoki kobanga Nzambe na maloba oyo mama alobaki boyi na micro ya Lingala News. Pleading with God. Akomaki ko discuter na Nzambe. Do not destroy them. And God was listening to Abraham. God is waiting to listen to you. So that you can intercede for your family. Because there are things that are happening that were spoken in altars. They were spoken in altars.
And they are affecting your family. Oyo ezali ko affecte famille na yo. There is a brother that was testifying. Ezande kumoko apesaki litatoli. And he was saying, pe alobaki boye. In their family, na famille na bango, it was decided in an evil altar. Zana makambu oyo ba decidaki na ba hotel oyo ya Satana. That they cannot travel out of the nation of where they are abroad. Ete bango bakoki kobimba na mboka na bango te po bakende na mboka mopaya. Now he was born again. Sikoye akomaki mo Kristo ayambi Yesu. He was able to get a place to go to the UN, to the UK. Azwaki ngolu ya kukende na Angleterre. So he told his sister. Ayebisaki bande kuna ya basi. And his sister told an auntie. And the auntie in her heart, she said, wait, we will see whether you'll go there. So the day of his flight came. He took his flight. In the aeroplane. When in the aeroplane, when the aeroplane was about to land, he found that he had no shoes on his legs. He wondered, where are my shoes? He started looking for his shoes everywhere. He didn't come. Esengeli koyoka mate ya malamu oyo yo couple papa likanyakina bapesi na mama ne ezalaka boyi. Voilà. Babina sali po mulinga ni tanga masolo boucle. Ndenge kaka tolobaka ke papa atikaka bana na ete. Hospital titulaire Raphaël Vubu ne alobaki na bana na eboye conseil oyo apesi abendi bana matoi bana nzambe nyoso bozala boye sengeli te mwana nzambe oyo azana liloba ke koiba komela masanga pe kolangwa. Pasteur presbytère pasteur titulaire Raphaël Vubu abeti sete penza na likambo oyo sutu ya koiba. Mwana nzambe esengeli koiba te. Mwana nzambe alobaka losolo. Mwana nzambe abukaka lokuta te. Yango presbytère pasteur titulaire Raphaël Vubu alobi boye na micro ya Lingala News. Nani? Moyibi nani? Yuda. Afrika kama église. Dala. Yesu. Abanda kudoka kwa ndakala. Kaka na ibadelo deja Yuda zo ibaka. En tant que responsable, il y a ça le bonhomme pas pas même bon exalté et que wapi Yuda. Mais à ça que nous connaissons la Yesu. Bilo kwa na église hapo. Soko dans Jean 12 6 ezola que Yuda azalaki moyibi. Alors, quand on a le Proverbe 6, 10, pour le monde, mon père a conséquence. Proverbe 10, Proverbe, on a le droit de Proverbe 6, pendant le verset 30. Dans le verset 30, Proverbe 6, verset 30. Oui, on attend. Voilà. On peut se micro. Tala. Moyibi. Ata ozana yone pasteur na ye. Oh, chef de département na ye. Moyibi ko tenir ye innocent de l'obate. Non. Asana ye mabete. C'est un
te. Amen. Soki ayibi considéré ndenge wana moyibi tanga. Ok? Ata alobi ke vraiment nzala nde ezosalaka yango nayibi ata ayibi mpona kosatisfaire nzala na ye aza kaka nani? Aza nani? O nzala nde elekaki, o nzala na ndako yango nayibi kanga ye aza moyibi kotika ye te. Est-ce que ozolanda? Sikoyo tala soko oza moyibi nzambe azoloba okoperdre badroit na yo, okoperdre mpe valeur na yo, okoperdre considération na yo. Continue tanga na 31. Si on les trouve, il il faut aux hommes ça combien de fois? Est-ce que vous avez pourquoi comme un pauvre le col à Samoyini a yibi et Nzamba Zomona et pas un Nzambe nous voilà il faut que ça combien de fois a yibi kakelo comme mais faut pas au moins 7 fois. Là pourquoi on yibi ata au monier a tongi ba immeuble a comme na ba compte na ba banque a comme na bongo suka na yango ba ko récupérer yango nyonso ba ko récupérer même na oyo ezalaki na ndako na ye ayiba te nyonso ko keni parce que ça va donc récupérer 7 fois oyibi téléphone moko mais yo ba ko botola yo 7 fois. Oyo zakana téléphone donc chaque année ba bana oyiba ba téléphone ba te 17 fois. Oyiba kambon ba bana oyiba kambon oyiba yo 7 fois. Parce que aujourd'hui ça oya ba yo oyiba. Amen. Alors la Exode verset la proclamé dans le basolo ba soki ba kangi oyibi. Il faut dans bakobomaye quand bakobetaye soki akufi makila wana ekokweya na batu oyo babomiyete, ce qui signifie que tu as perdu tes droits, tu as perdu ta valeur, tu as perdu ta considération. Ça c'est la Bible qui le dit. Donc soki oza moyibi yeba ke ozo perdre ba droit na yo, ozo perdre valeur na yo, bakoki koboma yo et mutu oyo bakotangela makila na yo azate parce que ozali moyibi. Mais Bible bakisi mais soki ntongo etali nde boboma ye lisusu te, mais na mutu tanga kazoyiba wana okangi ye boma parce que aza so na ba droit te. Est-ce que vous avez là? Donc, on peut vous dire au Yébi. Il y a des droits à l'Onioso et le Royaume parce que moi je suis serviteur. Ma droit Onioso est aussi la valeur est aussi là. Donc, on bête à l'Onan. Dans un pays national, colonel Azali, n'est-ce pas? Colonel Moussousi Yamana. Malgré que nous voyons la bagarre de Gorte, ce qui est au Kangi, attends ça parce que le Kangi n'a pas mis ma bête à Yuna. Aujourd'hui, on a le coup. Donc, aussi que la ligne a chité. La co-chité dans 1 Corinthiens 6:10. 1 Corinthiens 6:10.
Elobinini 1 Corinthiens 6, 10. Voilà. Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'héritent le royaume de Dieu. Nous sommes là. Les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, parce que place pour là. Bisonios tozoloba tokende wapi? Tozoloba tokende wapi? Yo ndeko oyo salaka misala mabe oyoyo tika portion ya enlèvement ekomi pene mwana nzambe nyonso ayeba ke préparation ya enlèvement nde ekomi pene la mabe te tika mabe ezalaka nde. Oui, aujourd'hui nous avons fait comme thème les pratiques anti-préparation à l'enlèvement. Parce que nous sommes en train de voir les hôtels individuels, les couples familiales et communautaires. Mais il y a des gens qui viennent à l'hôtel communautaire pour venir commettre des pratiques qui sont anti-préparation. Et l'hôtel nous aide à nous préparer pour l'enlèvement. Alors c'est pourquoi nous sommes contre toute pratique qui peut nous empêcher d'être enlevés. C'est pourquoi nous avons parlé beaucoup de pratiques, les vols, l'idolâtrie, l'impédicité, l'ivrognerie, qui sont contre la préparation à l'enlèvement. Voilà. Oui, tous allés na komona makambo etali kobongama pona konetolama kozonga na nkolo et tozali pe komona matei oyo ezali kosunga biso kobongisa bitumbelo bisika ya mabondeli etumbelo ya yo moko ya couple etumbelo ya famille pe oyo etali communauté to église kasi batu mingi bazosala le contraire olie baya na église mpona kosambela bazoya kosala makambo mabe kindumba moyibi kolangwa parfois même koboma batu na bapoison wana ezali ba pratique anti préparation à l'enlèvement. Voilà na mukuse otomoni lelo babina sali po mulingani tanga masolo boucle babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Mama équipe oyo ya Racine Club de Sebo oyo eza na commune ya Mongafula na quartier Sebo epai ya ye moko coach Messi oyo babengi Marli Vubu. Coach oyo akenda ko coacher na ba pays étrangers lokola Brazzaville, Afrique du Sud, pe Brésil, suka na ye na ko coacher na Madagascar. Pe alobi boye ten na ko coacher kaka na mboka na ngai moko pona ko contribuer vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na kolakisa makasi na ngai coach Messi. Peba na équipe na ye bazangaki maloba te na micro ya Lingala News. Na beta na RC Sebo coach biso komone Messi encadre biso pona toza na vacances yango toza moi na tobeta babali na vacances parce que surtout toza classe toza pena ya batante pona kozonga kobeta babali. Ici précisément on est venu un petit notre équipe s'appelle RC Sebo. Moi j'ai 11 ans et moi je suis en première. Coach Nabetu jina na ye yakele coach Messi munu jina na munu yoke Moïse Lassei Mabela muke na cette deuxième des humanités équipe Nabetu jina na yo yokele RC Sebo betu ke na vacances betu ke bula ballon samedi betu sala entraînement na 11h nazana posana kuma lokola coach pe azana posa kuma lokola Messi ngapi nazana posana kuma bongo
nakona équipe minene esepisepe mboka. Coach Messi oyo babengaka Marli alobi na micro ya Lingala News. Ngai nde coach encadré ya bana obo moni bazosala entraînement awa. Bon, ngamo naza athlète, naza joueur, na betaka bale, na beti na Bangola, na beti na Braza, après na Congo na beti. Bon, par rapport ya quartier na biso Sebo, eza quartier ya Sika. Bon, tous un espace tel au terrain pour na ko encadrer bana. Bon, yango moni tema souci wana ko linga ko encadrer bana, ndenga mon pe na betaka bien. Yango ko moi venir ça un peu moi propre et plat. Yango na encadrer na bana na ba vacances, ndeti be basa bona vacances, ole ba na bandako. Ole ba koma ba bandi, ole ba kenda bitambula mboka eza bien tena ba maladi boye. Yango to sangsa moi bana, to salsa bango ba entraînement, ndo moni be ba travailler. Babeta bon ba match pe entre bango, to vient ça pe ba équipe musu ba ka pe ara la fini babeta balé, bana baso ko apprendre bien parce que bani belé ba sala batala awa. Donc to pe ko bimisa Cristiano mo awa to Messi mo awa mais manque ba moyen te so boma. Mais to tala ka wana te, to ça effort toujours encadrer bana et bana baso ko évoluer très bien. C'est bon tout ça ce qu'on a problème ndenge classe sozo nga kalaté. Alors to ko luka ndenge ni to ko changer horaire na biso ya ba entraînement, ba travailler fisika ta samedi. Pour la semaine, il faut moi se concentrer pour la classe parce que la classe est très important. Donc, ce que tangité, moi, je vais bien exact parce que les gens à Maël. Pour actuellement, la poto pour nous soit contrat professionnel, il faut taper niveau d'études. Donc, il est très pour nous mettre dans le monde déjà un peu la barrière. Il y a moins de style dans la bande qui est dans une classe. Je suis basé en vacances, ça te profiter dans moi 1 mois, moi 2 mois pour nous collaxer bango. Pour nous collaxer bango. Mais par rapport au quartier. Moi ba aide PA na ba parents me sont intéressés ba lingara football ba ebi valeur l'euro tout ça là de ba sunga moi ba ballon tant so moi ba baleuse moi belé moi ba con ba plo ndebo moni moi choisible moi Varese de bana ba lati boy donc ça ba parents oyo ba ebi musala to sala et puis ba ebi valeur ya football de bazo ko aider biso pour na recevoir matériel oyo pour le peu mort ko bima le pas comme na ba vita na ba imana neto souhaita voir même Europe qui beta to beta li solo que non abana aux encadrement na Sebo azamo na Sebo bana ba botami awa ba koli awa ba zo encadrement awa mais lobby et ça li peut jouer ndenge ba équipe msue salaka donc c'est un peu ça RC Sebo discipline obéissance et éducation. Babina sali pour Lingala tanga masolo boucle. Il n'a même pas de bicyclette. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de trottinette, il n'a rien. Le loyer ici, c'est moi qui paye. Il Bon. n'y a rien, oh. Il a ma charge. Des fois, tu ne rends pas un bon service à l'homme. Gaz, si jamais j'entends encore ta voix, si j'entends ta voix encore là, tu vas me sentir. Yolingi ninye bisha yolingi ninye soki pe ba voiture na pesa soki polingi ba moto na somba balobi aksala zane mpia kere totika Bozela na pesa bino mbongo Yesu Kristo tofebwa bino bano yo bazokanisa ngai ile bosa beda shura Bien, bien. Merci. Il faut que bien, ça va bien. Bazooka. Bazooka. Ok, bête prison. Non, Kati. C'est bien d'où. La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Yambo.